bandeko balingami tozali kozongisa matondi na Nzambe mpona bobengami oyo ya malamu oyo apesi biso kolandana mpe na banzembo oyo nyonso toyoki. Likambo ezali ete makambo ezali malamu na ntina na biso mpona ete Yesu Kristo azali kopesa biso ngolu mpe kondima mpe ntango nyonso koki koloba ete biso nanu ye akoyokisa biso soni te, toliaka mikolo nyonso liloba nde na bule wana eza kaka te nzembo wana nde azali koloba, kasi Nzambe mpe azali koloba biso na liloba na yo na biso na nzela ya mosakoli Ezayi awa ezali kobiangama na Ezayi 55 na Ezayi 55 soki tobandi na verset liboso, bino nyonso oyo bozali na nzala boya na mai, ata bino oyo bozangi mbongo boya bosomba, boya bosomba vino mpe miliki, ata bozangi mbongo bokofuta eloko te. Mpona nini bozonyokwama makambo oyo na mbongo mpona biloko oyo ezali kopola? Pourquoi bozali kowela kosala na biloko oyo ntina biloko oyo ezali kotondisa te? Boyoka ngai mpe bino bokolia malamu, elimo na bino ekotonda na biloko malamu. Botia matoi mpe boyoka, bokoyoka mpe bokobika, mpona ete ngai nabika nasala na bino boyokani moko ya solo, mpona ete nakoka kokomisa yango ya libela lokola nasalaki na David. Botala ete natiaki ye lokola mokonzi ya libota na ngai. Bokoka kotala yo kobenga baboto oyo yo oyebaki te mpe maboto oyo bayebaki yo te, bango bakolanda yo na ntina ya Nzambe na yo, na Nzambe na yo mosantu na Israel oyo azali kotombola yo. Oyo ezali loba moko ezali malamu ete bino nyonso bozali na nzela. So totaleli biloko oyo na mokili na ntina ya kolia mpe komela yango te, kasi oyo elimo na biso eza na posa na yango ezali nde ye Nkolo Nzambe oyo na bomoi, ye nde toye na posa nde na ntango oyo mpona tozali kobika na mbongo oyo bato oyo bazali na bindimandima bazoloba ete bandimi, kasi ntango bozali koyebisa bango liloba na solo bango bazali kobwakisa yango. Bango bani koyoka te oyo nini Nzambe azali koloba na biso na ntango oyo, kasi biso tokoki koloba ete Nzambe aza na libota moko oyo bakoyoka ye, oyo bakoyoka nini ye azali koloba. Biso tokokanisi toyebi ete biso tozali kati na bato wana mpona tozwi ngolu na Nzambe, mpe biso tozali kozongisa Nzambe na matondi mpona ete ye afungoli biso liloba nde na ntango na suka. Tozomona mpe kuna na Israel mikolo nyonso ezali baoyo bazalaki kosambela, kasi mokolo Nkolo ayaki epai na bango ntango ye akomaki amonisama epai na bango, kasi ye asalaki nini? Ntango ye ayeli bango libiko ya nzoto mpe na molimo, bango basalaki nini? Babwakisaki ye, bango babakaki ye na ekulusu. Bandeko mibali mpe basi, likambo wana moko ezali kosalama na ntango na biso, kasi na ntango oyo ya biso oyo lokola ntango eleki mwa libota moko ya moke ezalaki oyo bazalaki kolanda ye na bokebi nyonso, mpe na nzela na ye Nzambe akoki kofungola bango mitema bakoka kososola liloba na ye. Mpe likambo moko yango oyo tozali kobika na ntango na yango, biso tokoki kaka kozongisaka matondi na Nzambe na ntina ete abengi biso mpe akutani na biso, mpe biso tolingi kotambola na ye ntango nyonso na ngonga nyonso ti ntango tokolongwa na kondima mpe na komona. Oyo nde kondima na biso, tozali kondima liloba na Nzambe. Oyebi ete tokutanaka na bato ebele ata na misala ntango bozali kosolo na bango na ntina na Nzambe,
bazoloba na biso tokoki kondima biblia na liloba nyonso tu te bokoki te, bazali kobwakisa liloba na Nzambe. Me mpona baoyo ya kobandimia solo liloba na Nzambe ezali solo, mpona ete Nzambe nde moto asololi na liloba na ye. Biso tozosepela na liloba na Nzambe, yango nde ezali boyokani na biso na ye. Ezali lolenge moko mpona ntango oyo tozali kokutana lelo oyo, yango tokotelema mpona tobondela Nzambe na sembo. Tozali kopesa matoni na mitema na biso mpona ntango oyo, mpona kosangana oyo mpe seremoni ya libala oyo tokozala na yango. Tondimi toyoso pamboli biso na ntango eleki mpe na ntango tozali mpe Nzambe na biso. Tondimi ete yo ozali kopambola biso mpe ozali wuti kosolola na biso, kasi libonde na biso ete ozala kati na biso na nzela molimo na yo, tike tomimonisama na ntango oyo biso tokoyoka liloba na yo, mpo toyebi ete liloba na yo ezali molimo mpe bomoi. Maloba ya bato kolobama ekoleka, me liloba na yo ekotikala seko na seko ti na suka lokola ekomami ete lola mpe mokili ekoleka, me liloba na yo ekotikala seko na seko. Oyo ezali na ntina yango tozali kozongisa matondi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ngai mpe frère Frank nazali kozongisa matondi na Nkolo mpona ete oyo nyonso Nzambe alobi ezali ya solo mpona libela na libela. Maloba ya mutu ezali oyo tokoki kotia nango elaka te, biso toyebi yango nyonso. Biso tokoki kotalela bato ya mokili te, mpe biso mpe tokoki koloba te ke oyo mutu mpe songolo atalela biso. Moko na biso te akoki koloba ete akoki kosala eloko moko mpona moninga, mpona oyo etali makambo ya Nzambe. Ifo ezala na mutu moko oyo azali bule, oyo azali likolo na nyonso, mpona ete soki oyo etali bomoi na seko tokoki kotalela mutu te, tokotalelaka ye moko Nzambe. Nalingaki nayebisa bino na libela koloba na liboso to na yambo mpona kopesa bino kimia. Lelo oyo tobengisaki bato mpona ete tokozala na lisanga moko oyo tokopambola libala. Meza mpe ntango oyo Nzambe alobaka ta na mokuse, kasi liloba na ye ezali kokota na mitema na biso na kati. Yango nde makambo esi eleka mpe koleka kati na biso. Ngai naza na liloba moko na motema oyo ekokani na ntango oyo tozali kopambola libala na mokanda na Matthieu na chapitre 22 a partir ya verset ya mibale. Bokonzi na Nzambe ezali lokola mokonzi moko oyo asali feti na libala mpona mwana na ye. Atindi basali na ye akekende koka kobenga ba oyo babiangamaki na feti na libala oyo, kasi bango balingaki koya te. Atindi lisusu basali mosusu abiyebisa bango, botala ete ngai nabongisi feti na ngai, nabomi bangombe na ngai ya minene, mpe nyonso ezali pembe esi ebongisami, nyonso nasi nabongisango, boya na feti na libala. Kasi bango batosaki bobiangami oyo te, moko na moko akei na musala na ye, oyo kuna ake na bilanga na ye, oyo kuna ake na makambo na ye songolo. Mpe bamisusu bazwi basali oyo babeti bango mpe babomi bango. Wana mokonzi ye atombokaki
pe atindi basoda na ye bakoka koboma bato oyo nyonso ya mabe pe azikisi bamboka na bango. Ayebisi basali na ye oyo mowululu ya libala esi ebongisami, kasi oyo ngai nabengaki bango bakoki te, c'est-à-dire bakoki te, kasi bokende na bisika nyonso bobengelanga bato nyonso bokomona. Pe basali na ye bakei bamoni na nzela oyo nyonso bazalaki babengi bango, pe epai ya libala etondamaki na bato ya malamu to ya mabe oyo ezali lisolo na Biblia ya bokonzi na Nzambe. Nkolo na biso kati na basango malamu to ba évangile ye alobaki masese ya ndenge na ndenge mpona kolakisa bokonzi na Nzambe ndenge nini ezali. Oyo ezalaki molulu moko ya monene ya batango nyonso oyo ya mokonzi na bakonzi, bakolo na bakolo. Na nzela na yango bato babengami, pe na ntango oyo kobiangama ezali kosalama ete bato baya mpona mowululu na libala oyo ekoya kokokisa makala mingi te, mpona ete kala te tozali kokota na masolo oyo ya lobiko, kasi toyeba ete Nzambe azali na mwango na ye pe azali kosala ndenge oyo ye alingi. Pe na bunzambe busambela sambela, kasi oyo azali kotia motema ne mobimba, azali koluka mwangu na Nzambe, pe azali na komikitisa ye, akomimongisama na ye. Makambo na Nzambe ezali na yango vraiment ya komikitisa mingi, pe bato nyonso bazolepa na ye bakososola yango. Awa elobi na biso ete bokende bobengela ngai. D'abord bato nasengaki boloba na bango ete boya mpona ete nasi nabongisi biloko na ngai. Na verset 4 alobi ete kende na ba oyo ngai nabengaki, kasi moko na moko apesaki na raison na ye pe balingaki koya na molulu wana te. Toloba ete lelo ete mokonzi na Angleterre abengi yo na mowululu na libala ya mwana na ye, na bandi yo komona ete yo ozali vraiment mutu na lokumu, bahonore yo na mokili oyo. Wana oyebita bato nyonso ete tala ete reine Angleterre abengi ngai mpona libala ya mwana na ye oyo ekozala na ndako na ye, pe ngai babengisi ngai. Okoyebisa bandeko na yo, bakamarade na yo, bandeko na yo nyonso ya misala, bakoyeba ete na mboka mombe ete yo nde babengisi. Kasi awa na liseso oyo toyeba ete ezali invitation eleki monene. Mokonzi na bakonzi, nkolo na biso azali kobenga biso. Pe oyo ezali malamu awa, akende na bakonzi nyonso te, abi ete bokende banzela, abi ete bokende na banzela bisika nyonso te, to na bandako ya minene minene te, bokende na nzela, bokende pa ya bato bazali koleka, bobengisa bango. Pe moko oyo akoyoka kobiangama na nga pe akondima azala oyo ngai na bengi. Oyo ezali likambo na solo, ezali lisese te. Pe na biso pe ezali kosepele ete kobiangama oyo ete na bomoi na biso yango ekokisami. Pe biso nyonso tozwi kobiangama na nkolo.
biso nyonso lelo banzela tomoni mbala moko babengi biso pe makanisi na biso nyonso ezali kolakisa biso ete Nzambe aza na eloko moko na biso pe azali mwango na ye ezali pe alakisi biso mwango yango oyo ezali mokano na ntango oyo deja na mitema na biso ezali kopanza mpona ete na Nzambe yango ezali eloko moko monene. Bandeko na ngai balingami, ntango tozali kotala mbala liboso tozali komona ete bolingo ete Nzambe kati na Kristo ye atalelaki abwaki miso na ye na humanité na mokili kasi ezalaki kotala moko ya bolingo, ezalaki eloko mosusu te. Nzambe na bolingo na ye abwaki miso na ye na mokili, ye moko akomaki mutu na ntina na bato. Lelo naza na article moko to makambo bakomi na bajournal na bango na kolakisa bino oyo bukisinga motema. Bokoyeba ete kotalelaka Nzambe na Nkolo na biso na masolo nyonso na oyo eleki bato oyo nyonso to bazali koyekolaka Biblia bazali koluka bayeba Nkolo azali nani, azali mutu, azali Nzambe, azali ndenge nini, bazali koluka koyeba pe moko na bango te. Na basolo nyonso na Lingomba na oyo batu babosani na makasi vraiment pe bango bazwi makanisi na bango batie même na ntango na biso na oyo etaleli Yesu Kristo. Bamisusu na batango eleki balobi ete Yesu Kristo azalaki mutu moko star moko monene, me awa pe baye kolakisa biso na journal oyo ezali kopesa basango monene na mokili mingi na mokili na 1984 na page nango 34 awa bazolakisa biso Kristo Kristo balakisi biso awa pe mutu akomi article nango oyo to mutu alikomi azolakisa biso Yesu moko na basuki ebele balatisi ye na biloko vraiment azali kofingisa ye pe ezalaki kuna na ndako monene ya baeglise kuna ya minene kuna na États-Unis, baeglise oyo ya minene kuna na baimpo na bato oyo bazali kokata bango kuna nde bazali kofinga Yesu Kristo. Oleba loba Kristo bakomi Christas pe balobi ete Nkolo na biso azali mwasi, batie basuki moko oyo bapanza batie ye mabele libanda pe babambie na ekulusu balobi ete tala Yesu na bino. Pe tokoki komituna ete ndenge nini na ta bato oyo bazali kosakana na Nkolo na biso na ntango na suka bato bazangi bobangi na Nzambe pe bazali kobika lokola soki ata kosambisama ekozala te na mokili. Kasi boyeba nete mutu nyonso tu akorepondre na makambo na ye, soki olingi kondima te tika na yo. Kasi kotuka kombo na Nzambe ezali malamu te. Soki otali ata ba Mahome, ba Buddha, bango batutaka bafingaka Nzambe na bango te. Na biso bazali kopia biso pasi mpona ete ye oyo apesaki bomoi na ye mpona biso mpona kobikisa biso na liwa. Pe ntango tozokanisa ete Nzambe na biso oyo azali na likolo azali kotala na se, azali komona makambo oyo nyonso oyo bato bazali kotala pe azali kobomba yango.
ebandaki depuis 1975 ndeko ya moke ya mwasi ya Williston azalaki mpe koloba makambo ebele na ntina na nkolo na biso baza kolakisa Kristo lokola mama na biso lokola mwasi oyo makambo ezozanga biso mpona toloba na makambo nyonso ezali kosalama tokoloba kaka te nkolo limbisa bato oyo mpona ete bazali koyeba te nini bazali kosala. Tozali kobika na ntango moko na nzela na yango bato babungisi lolenge vraiment ya komitosa ya komemia nkolo ye nde azali oyo akufaki mpona biso oyo tozali kondima na nkolo na biso Kristo oyo ezali ekulusu ezali eloko moko ya motuya mpona ete paini basombi biso eza kaka te babakaki na ekulutu soki ye akendaki kuna na ekulusu te ye akokaki kosomba masumu na biso te non kuna na ekulusu azwaki esika na biso soki asalaki yango te tokoki kobika seko na seko te tolingaki kolimbisama na masumu na biso te nzambe alingaki koyamba biso te boyokani ekozala te oyo nyonso ezali kosangana na kosikolama na biso toyeba ete nzambe oyo ya solo kati na Kristo ye nde amonisamaki ayaki na nzoto lokola mutu aliaki amelaki amonisamaki lokola mutu lokola mwana moke lokola bato bakolaka kasi ye azalaki nde nkolo ye azalaki mokonzi na bakonzi bato nyonso bakufa bakunda bango ezalaki suka na bango kasi nkolo na biso ye alobaki loyo deja na ebandeli ngai nakosekwa mokolo ya misato mpe ngai nakolanda bino kuna na Galilei mpe yango ekokisamaki mokolo ya misato mabele eningamaki na makasi mpe nkolo na biso amonisamaki lokola oyo azali na bomoi oyo asekwi oyo alongaki kufa mpe alongaki moyini mpe abimi lokola molongi mpe asombi biso nyonso tu na mokili mpe ya ntina yango biso azali kolinga nkolo mpona ete asali yango mpona biso. Kasi soki biso tozali kotala bato tozali te kobenga bato mena bakoka koya na lisanga moko boye bakoka baya kokota na lingomba moko songolo na esika oyo bapesa yo to basakrema moko boye te biso tozali kokutana lokola bato oyo bazali normal bato oyo bazali kokende na misala lokola bato nyonso kasi bakangami nde na ngolu na Nzambe mpe tososoli lobiko na Nzambe oyeba ete nkolo kati na motema na biso na kati na motema na biso abikisi biso mpe toyebisa bino boya epai na nkolo boya na invitation na ye bobwaka basali oyo Nzambe azali kotinda te sasa ipi na ntango te ya kozikota na mozindo na makambo oyo kasi bososolo ete kobiangama oyo yango epesami kowuta na mobeko na oyo aleki musika oyo azali Nzambe oyo nyonso balingi koya baya nkolo atikaka mutu ye moko azwa desizio na ye soki olingi okende kuna Nzambe aobligeaka mutu moko te akende na lifelo to okende na lola bato bango moko ifo badeside likambo nini yo olingi kosala yo moko nde ifo opona moko na moko etali nde bomoi na yo
Nzambe atindikaka mutu na makasi te. Asi asala nyonso mpo na biso. Mutu ezali ete biso tozali kondima ngolu mpe lobiko epesameli biso kati na Kristo Yesu na nzela ya kondima. Epui lisusu ete toka kososola ete Nkolo na biso aye na biso akomi mutu mpona kobikisa biso mpe azwi esika na biso akoka kokufa na esika na biso mpona ete biso tobika na seko na seko. Mutu azali na kondima ye aza koyeba ete na bomoi na ye asi alongwe na kufa akomi mutu oyo azali kobika seko na seko. Asi azwi bomoi na seko na kondima na kati na Yesu Kristo mpo ekomami ete bomoi na seko tozali kozwa yango te soki tokufi, no, nde epesameli na Yesu Kristo ntango tozali kondima ye. Yango likomi elobi ete oyo azali kondimela mwana na Nzambe azali na bomoi na selo. Oyo azali kondima ye te azali na bomoi te. Tokoka kozonga na bombangu na oyo bobiangami na Nzambe. Na verset 9, Matthieu 22, verset 9. Bokene na banzela, bobenga bato nyonso bino bokomona. O nyonso bino bokomona. Soki mokolo moko liboso ete baikuka ekangama, tozwi makambo na mitema, tokoka kobenga ba o nyonso bazali zingazinga na biso ete koyebisa bango ete tala ntango na ngolu ezali kokende na suka, ntango na ngolu ekomi na suka, Nkolo aza kobenga biso. Soki olingi lobiko, bino bondima bomoi na seko. Yo lingi kondima to lingi na yo okende musika na yango, bokende na banzela, bobenga bato nyonso bino bokomona mpe yebisa bango. Boyebisa bango nyonso mokonzi abongisi bangombe na ye, abomi makambo minene. Na verset 10 balobi ete vraiment esika ya libala etondaki mpe ngai posa na ngai ezali ete na ntango ya ngolu ya bongisi nyonso ngai na kosepela ete nazala kati na baoyo nyonso bazali kokota kuna na nkembo. Boyebi ete mutu nyonso abotami na se oyo ye mpe fa atika mokili wa mokolo moko. Kasi mutuna ezali ete yo maintenant okosuka wapi, mpona ete soki yo batio na cimetière okozwa susu na temps ya kozwa décision te. To na babinzamizambi te, moko na moko ntango yo ozali na bomoi liboso yo kufa ifo ozwa décision moko esengo. Oyo bakokende kokutana na Nkolo kasi na ndenge na bango moko te, kasi na nzela ya kondima mpe bango bazwi ngolu na Nzambe. Nzambe apesaka toujours occasion moko mpona ete asolo na mitema na biso. Occasion wana nete lelo na cérémonie ya libala oyo Nzambe apesi biso esengo oyo biso zali na yango ndenge bato babalani tosola pe mpona makambo etali Nzambe, mpona yawa ekomami ete baoyo bayambaki kobiangami, baoyo bayambaki kobiangami na Nzambe kasi bamisusu baboyaki, mosusu akendaki na misala na ye, moko na moko asengaki baexcuse mpe bayokaki te, atiaki litoi te na invitation na Nkolo mpe Nkolo asilikaki mpe atindaki bato alobi ete bokende maintenant, bokende mpona ngai nabengaki baye te, bokende na banzela oyo nyonso yo okomona bobengela ngai bango. Mpe esika ya libala etondaki makasi.
kuna na buku oyo ya suka ekomameli biso ndenge nini kuna na nkembo biso tokozala. Na mokanda na Apocalypse na chapitre 19 tozali koyoka a partir ya verset 7. Tosepela tokoka kozala kuna na kopanza topesa nkembo pona ete boyulu ya libala esi ebongisami pe mwasi na libala na ye amebongisami pe epesaki ye akolata bilamba oyo ya pembe makasi oyo ezali na peto makasi mpona bilamba oyo ezali misala ya basantu. Mwanzi alobi na verset 9 koma bapambola baba oyo babengami na mululu ya libala ya mwana na mpate pe alobi ete liloba oyo ezali maloba ya solo, maloba solo ya Nzambe. Pe ngai nakweyaki na makolo na ye mpona nakoka kokumisa ye, kasi ye alobaki na ngai ete keba kosala yango te. Nga mpe nazali motindami, nga mpe nazali mosali oyo lolenge moko oyo ayo bazali na litatoli na Nzambe, kasi yo kumisa Nzambe mpona ete litatoli na Nzambe ezali molimo ya lisakoli oyo ezali liloba ya solo, mpe tokoki koyeba ete na liloba na Nzambe oyo etali makambo eleki mpe oyo ezali kokokisama yango esi ekomama. Eza na buku moko te oyo ekokani na Biblia. Mpona yango ezali kosolola na biso na ntina na Nzambe wuta ebandeli ekelamo ntina kufa, makambo na kufa nyonso bazali kolakisa biso, bazali kopesa biso malako oyo ezali ya solo na katikati na Biblia. Pe awo ekomameli biso ete tosepela na verset 7 ya Apocalypse 19 topesa ye lokumu mpona ete mululu ya libala ebongisami ya mwana na mpate. Oyo ezali liloba oyo ezali kotalela na lolenge oyo ezali lisiko na biso. Po Jean Baptiste alobaki ete tala mwana na mpate oyo azali kolongola masumu na mokili. Pe awa basololi biso na ntina ete ya mululu ya libala ya mwana na mpate yango nde ekomameli biso. Atanke mwana na mpate nkolo na biso afutaki na nzela makila na ye, na nzela na ye ye afutaki pri monene pe ye asombaki mwasi na libala pe mokolo na nkembo kuna na lola ntango ye akoya kozwa biso, mokolo ye akoya kozonga kozwa biso, toyebeki ete mululu ya libala esi ebongisami. Pe Apocalypse 19:17 eza kolakisa biso ete mwasi na libala asi amibongisi mpona libala wana. Ezalaki na makambo ebele bamibongisaki ye, pe bato deja bazali na lolenge na bango. Soki fete ezali bamibongisaka, pe Nzambe ayeli biso na lolenge moko wana kaka. Abongisi biso kati na Yesu Kristo oyo asombi biso, asikoli biso, pe abongisi nkembo mpona biso. Na nzela ya ngolu na ye apesi biso mpona biso bato ya pamba ba oyo babotami katikati na masumu, kati na mabe, tokoka kolata bilamba ya pembe lokola mwasi na libala. Bilamba na biso moko te, kasi akopesa biso bilamba oyo ya peto ya pembe makasi oyo tobulisami na nzela na Nzambe, na nzela ya boyengebeni.
na nzela ya kondima ya Nkolo na biso Yesu Kristo mwana na mpate oyo asopai makilani mpo na biso. Pe kuna na feti na libala tokolata bilamba na pembe, tokozala pembeni na Nkolo na biso. Na verset 9 balobi ete maloba oyo ezali maloba ya solo ya Nzambe. Awa tokoki koloba alleluya kowuta na mitema na biso mobimba pe tokumisa Nkolo. Ezali maloba ya moto te, ezali maloba ya solo ya Nzambe. Pe ba oyo nyonso Nzambe abengi bango bakondima ngolu na Nzambe. Pe biso tokoyamba liloba oyo ya solo na Nzambe. Toyebi ete makambo ezali mingi, toyebi ete kondima ezali na ndenge misato. Eza masolo ya solo, kondima ya solo, mosala moko ya kondima mosusu ya katikati pe bato oyo bazangi kondima. Kasi kondima ezali kowuta katikati na liloba na Nzambe. Ba oyo nyonso bazali kokima musika na eloba na Nzambe tuba kotanga yango kaka na ndenga mutu, bango wana ezali bisambele sambele, wana ezali ndenge wana te, wana ezali ndenge Nzambe aza kotala te. Lilo Biblia yango nde ezali liloba na Nzambe. Kasi ba oyo nyonso atokangami na Biblia yeba ete ntango mosusu ezali ya Nzambe te. Onete Nzambe nde boso yo oyamba ondima, ifo alakisa biso banzela na ye, akolakisa yo banzela na ye. Kasi yo kosala ngo na ndenge na yo moko te. Soki yo Nkolo alobi ete na komeli bino 66 livres banda Genèse tina Apocalypse tina Apocalypse 22. Te kuna balobi ete na suka ya Apocalypse balobi ete ngai namonisi bino mokano na ngai. Mutu moko akoki kozanga eskize te na miso na Nzambe. Oyo ndenge Nzambe azali kokanisa. Biblia oyo ezali buku moko kaka ya Nzambe oyo ezali na se oyo. Kasi ebongi na yo o koka kokanisa ngo na ndenge na yo te, to interpréter te. Non. Ezala ba mangomba nini ba protestant boye na boye te ko interpréter liloba na Nzambe te. Esengo na bato oyo bazali ko interpréter liloba te na ndenge na bango, kasi bango bazali kondima na mitema na bango mobimba ndenge ekomami katikati na Biblia. Mutu andengo wana azali na elaka pe Nzambe apesi elikya kowuta na Nzambe ete ya abikisami mpe akobikisama. Wana ya atikatami nango na motema, Nzambe azali mokosi te, akokai na mutu te, to apesi elaka akokisa yango te. Kasi ye azali oyo na seko Nzambe. Yango balobi ete liloba oyo ezali maloba ya solo ya Nzambe. Apocalypse 19 verset 9. Maloba oyo ya solo na Nzambe, wuti na Nzambe. Maloba oyo tokoki kotanga na Biblia ezali maloba oyo ya solo ewuti epai na Nzambe. Ekozala esengo soki ndima wana tobakisa makanisi na biso te, tokoka kondima kaka ete Nzambe na liloba na ye ayebisi biso ezali solo. Tokoka kondima oyo Nzambe apesi biso na liloba na ye, yango nde ezali kado oyo ya mutu ya Nzambe akoki kopesa na mutu na se oyo. Du temps à l'éternité est déjà aujourd'hui. Diwana kotaelaka deja lelo biso toko yebete. Personne peut s'imaginer ce que c'est que de mourir. Tokoleka na éternité. Muto ya kokufa aza na Nzambe te, ezali na pasi mingi. Nkolo alobi ete boya epai na ngai. Boya epai na ngai, naza na posa ya mboko de
nyonso esi efutami mpo na bino, nyonso esi ebongisami, bino boya kaka. Na Isaïe 55 mpa totangaki na ebandeli balobaki ete na verset 6 boluka Nzambe wana ye azali nanu, bobenga ye wana ye azali nanu pembeni na bino, oyo ezali ekuke ya ngolu eza deja ya kofungwama. Bato ebele bakoya na suka baloba ete koluka Nzambe ekozala jata, kasi lelo Nkolo alobi ete boya epai na nga bino nyonso oyo bolembi mpe boza na bafardo, boya nga na kopia bino kimia mpe na kopia bino kimia mpo na bomoi na bino. Matthieu 11 verset 28 oyo ezali kobiengama ya Nzambe, yango tokoloba na bino lelo oyo na komikitisana nyonso tozali kobelela bino eke ekoka kokokisama etuta mitema na biso mpe kati na biso ekoka kobota oyo ezali mokano ya kolanda Nkolo mpe tokoka korepondre na invitation na ye mpe tozala kati na baoyo nyonso oyo tu bakolatela mba ya pembe na ntango wana bango bazali na boyokani na Nzambe, kufa ekozala te, pasi ekozala te, kasi bango bakozala libele na libela na Nkolo kuna na lola, ekozalaka mpo na mokolo moko te me mpo na libela na libela. Ekuna ekozala makambo ya koyoka pasi te, ekozala makambo oyo ya bule. Moko mutu munene amemamaki na molimo mpe kuna alobaki eza makambo oyo nanu liso emona te mpe lito oyo eyoka te mpe nanu mutu asimba ngo na motema na ye te, kasi Nzambe abongisi mpo na baoyo ye alingi, ye alingaki biso, ebongi mpe biso mpe tolinga ye. Ye apesaki bomoi ne mpo na biso, biso mpe ebongi na biso topesa ye bomoi na biso. Wana tozali kotalelaka Nkolo, topesa ye bomoi na biso. Amen. Nkolo tata na biso ozali o likolo na mitema ebukami, toye liboso na elongi na bule mpo na kosolola na yo. Soki Kristo akufaki mpo na biso te, biso tokoki kosolola na yo te. Kanda na yo elingaki kozala likolo na biso, kasi biso tozwi ngolu mpe biso yanoliami na bobengami oyo opesi biso, yo opesi biso lokumu mpe opesi biso bolimbisi, opesi biso ngolu. Topesi yo matondi na ntina na yango. Nkolo moyenge beni, mitema na biso etutami na oyo yo opesi biso. Yo otangeli biso mabunga na biso te, yo limbisi biso na maso mabunga na biso nyonso makambo oyo nyonso biso tokokaki koumela nango liboso na yo te, yo olongoli yango, yo kuna efasi yango na Golgota na makila na yo. O Nkolo moyenge beni, tika ete bato nyonso basosole te. Oyo ezali tina munene biso zali kolinga yo na mitema na biso mobimba, pe tozali kopesa matondi mpo na maso yo osali, mpo ete biso zalaki na elikya lisusu te mpe tozalaki na Nzambe te katikati na mokili oyo. Kasi sasa epi biso tokutani na yo, Nzambe azali moyengemeni mpe bule, mpe kati na yo tozali na elikya ete
ponete tokubika libela pemeni na yo nkolo oyo ezali kosala biso pasi komona ete bato na ntango oyo bazali kotuka yo o nkolo limbisa bango bazali koyeba te nini bazali kosala sala bango ngolu tika ete nkolo mosikoli na biso biso toyo sosoli tozali ba oyo tozwi ngolu mpona obengi biso mpona lelo mpe mpona libela na libela tozali kosenga yo nkolo na biso zwa biso mpona nkembo na yo mema biso kuna na ndako mpona tozala na posa tozala na nkembo pembeni na yo totondi na posa tozala pembeni na yo nkolo tokoka kovanda na meso monene na yo oyo ete tolati mpe bilamba na pembe na ya kimia nyonso wana biso tozongi lokola bana mike kufa ezali te pasi ezali te makambo nyonso oyo na so ekotikala tobosani libela na libela mpona libela kasi nyonso ekozala na nkembo mpe ekozala makambo na sika pembeni na yo nkolo bule mpe mobikisi solola na moko na ndenge na yo nkolo na kati na mitema na biso na nzela liloba na yo na nzela liloba no mpe ya molimo na yo mpe tozali kosenga yo nkolo okoka kopambola oyo libala oyo tozali kopambola wa oyo tokopambola sasa ipi mpe baoyo nyonso bakoya na molulu ya libala oyo pambola bango mpe okanisa yo mpe obongisi nyonso mpe mpona biso kuna na lola mpe mokolo moko biso tokomata tokozala na yo kuna na feste de noces mpe tokozala baoyo babengami lokumu masanzoli ezonga epai na yo yo nzambe moko kako ya bule mpona liloba na yo ya solo liloba oyo ya solo yo opesi biso ozwa lokumu masanzoli yo nkolo na biso na libela na kombo oyo na bule na Yesu amen.